dossier compliqué. Amen. Na swana ki na voisin pour na limite ya lupangu. Na sali gazo na ye aipisinga yo to salanga gazo komona. Saki déjà 2 jours na ko suko tambola te. Na ya ko pamla nzamba papa ba dossier compliqué. So ça na problème kutana na ye. So zaki na ndako lala nzala. To lala ko bambwa. Na sako lia ta Mungu ate. Na bana ane prochaine lia ka Mungu ate. Asalinga ngolo moko lelo akoma lia Mungu. Voisin wana zaki nganga. Babetana kini bagazon. Tango babetani bagazon nganga bwaki maya noir ya salité akindoki. Bake hôpital ndenge na ndenge mais baki sabika kate. Na ebi papa nanga toki nono ko nepe ba ye ka kokoma ko molimo moni makambo. Bitu bandi ba prière ba no matelemi lelo ko biko tambola na tambola ka normal. Ba pesa ki be kilali ka si Mungu atali ka lelo ko mo lia bloka Mungu loba abala kate abota kate ça dit attendre ni rien ma triste ba kunda na boma na mboka na bango na village. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bote, balanio sur la Rabisso, na carte à notre chaîne chez Bisso Télévision, na émission Malamo, émission sur Grâce à Dieu, c'est émission moko oyo bazo tato la bolingo nzambe, ba moni miracle ya nzambe par rapport na bango parce que grâce c'est loko moza y mérité. Tu méritant ngote mais grâce à nzambe l'équipe mutu a eu guérison. Donc grâce à Dieu c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que Obika, il s'engage nzamba utiliser na nzela ya mutu nde kobika. Même Christ est Jésus à Koroya, mais il faut nzamba respecter les principes. Et yango moni aleka ipe pas Marie, babi pe Marie qui a trouvé qui grâce. Donc grâce c'est ça partout. Mais l'autre a mis un grand homme de Dieu, mon nzambe ça fait vraiment temps et bien au monde la terre, mais tout na e comment on a été ndengeni na mon été pourquoi azaki wapi. Ende usa ni parce que en tout cas zo mona na te mais le na kamo ya monani mbote l'homme de Dieu Mbote papa l'homme il y a des dossiers compliqués Saint-Père l'homme Abraham yoka bakombo bakombo ne soyez pour l'année et en tout cas bakombo est là par rapport à Moussala au moniteur tondo benga biscotte mbala comme on mbala biscotte bazo benga pied de Jésus et là par rapport ya Moussala na ye moni nga kombo na ngonza o ba papa la maman ba pesanga eza Hugues Kabea Abraham dossier compliqué eza kombo nzamba pesanga par rapport ya mission oyo nzamba pesanga yango mona ka nzamba changer ba musu kombo par rapport ya Moussala parce que tant nzamba zo peso Moussala il faut peso kombo eza identique na mission et balana. OK. Yango moni nzamba pesanga kombo ya Abraham dossier compliqué. Pourquoi? Parce que ngai na traitaka kaka ba dossier oyo eza compliqué. C'est-à-dire dossier moko oyo docteur Asuki c'est-à-dire munganga abengani mutu malade alobi kenda tuka na dabaye yo mutu azwi bakisa meli bakisa bikaka te libala moko eza compliqué kobota moko eza compliqué vie moko eza compliqué c'est-à-dire ba magistrat dossier na yo eza niveau tribunal ba avocat bakoki kokata ngo te bakoki kosamba te ba magistrat bakimi basundoli dossier alors ba jara ba dossier bongo bible lobi esika mayele na bino suki ya nzambe bandi. Alors, dossier ndengwana oyo basundola oyo batika yango babwaka. Alors, nzambe oyanga ndenge abenganga pona ba dossier wana ya baka wana. Baka moko compliqué pona zongisa ngo na pesa bato ba solution ya ba dossier na bango. Le dossier na bango. OK. Ozaki na tournée ou taki wapi? Nazaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Je fais là-bas je crois 3 semaines. Nazaki na Bujumbura.
na Burundi, je fais là-bas 1 mois par rapport à l'invitation qui na Lusaka, je fais 2 semaines par rapport à l'invitation au Babenga Kinga, par rapport à dossier au pasteur Monique, en tout cas, ils ont un dossier au tout ça. Parce que moi, j'attends les lots, pasteur, comme il y a un médecin, un généraliste, au moins un pasteur touche à tout. Non, c'est-à-dire, il y a des choses que les pasteurs ont Dar es Salaam. Ils ont compris que notre Paul a lobby que nous connaissons en partie. C'est-à-dire, chacun a sa grâce. C'est-à-dire, émission grâce à Dieu. C'est-à-dire, nous avons fait ça, nous avons parti, il y a un ngolou. Nous avons pasteur va comprendre que grâce à tout ça, et c'est un peu mon aider bichot. Par rapport à la grâce à cette complémentarité. Mais le pasteur, je suis la grâce on a été. Mais Azoyo ka soni ya komi kitsa robenga muninga ne pasteur. Même tout le monde Daniel. Tant Daniel réponse de Rumelaki roi de Perse bakangaki ange likolo. Tout le monde mutu avec ko délibéré ange bakangaki ezali muninga ange. Vous savez, c'est-à-dire ange à messager, à la dernière réponse, roi de Perse bakangi. Alors nous avons à dépêcher ange sur Michael. C'est-à-dire, nous avons un ange, on appelle un dossier comme vous avez pasteur. Même pasteur, on va bien gagner. Mais comprendre que grâce à nous, et qu'on peut construire bango. Nous avons kendaki, na sali musala, en tout cas, dossier, biki, image, image, comment na tei na grande église, comment sanzi, biki, délivrance. En tout cas, c'était bien. C'était bien. Ok. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et Amboto, continuez. Nalingi, comme on a prière. Nous avons un miracle. Tu peux dire merci. Dans moment où favorable. Totomboli kombo na yo, kombo na eto mama na kati ya chaîne oyo na émission oyo. Na tiki bandeko na biso o tozana bango awa na kati ya émission président na biso chic. Na tiki papa Eric, na tiki ba maman Weti batu nyonso na kati ya staff. Bazala béni to pambole émission mutu nyonso Rolanda biso azala édifier maloba nanga ebikisa batu maloba o tsekati nanga na koloba bazala édifier ba pambo ma Saint-Esprit doit contrôle na komba Jésus. Amen. Amen. OK. L'homme est un cas compliqué. Tomoni, maman Azaï n'a cas compliqué. Maman Azaï n'a cas compliqué. Il m'a dit makambo il y a moni parce que maman oyo n'a pas rolobate mais maman il m'a dit que makambo il y a moni. OK, maman. Nazotata na unena nzambe pona papa passer ba dossier compliqué. Amen. Na swana kina voisin pona limite lupangu. Okay. Na sali gazo na ye aipisinga yo to sala nga gazo komona. Esaki déjà 2 jours na ko suko tambola te. Voisin moko toza na ye alibite to ke ne pas singa na sambelaka. To komi kuna tukuta na papa ntoka papa wa sala minene kati nanga. Na komi ke dikapé na so tambola so to kosumesika moko nyoso osala esika moko. En tout cas nzambe wana ya papa ba dossier complication nga bikamwa minene. Na saki pe na mwana moko azako bala te. Azaki mobali nyoso za déception sur déception. En tout cas de komema ye papa nzamba sali grâce à mobile. Kalamiti pour sa facture. Nzamba papa to pamboli yo. Na yako pamla nzamba papa ba dossier compliqué. So ça na problème kutana na ye. En tout cas o simba te ko simba. Biso zaki na ndako lala nzala. To lala ko bambwa. Mais na nzambe ya papa dossier compliqué na kutana na ye. Oyo yanga na minute oyo eza na kimia. Ba sepesa ke comme fille unique. Atika na quartier ka bongo baninga wabala ya kenda kate mais nzamba papa ba dossier compliqué comme mema ye kati na sika kati na tonga papa asali délivrance na minute tozo baboye déjà bongo libale yaki na su déjà pièce spare na biloko nyonso ba pesa mama po biso za bayombi na bayombe tozi basaka loso ba makabi to lingaka si tozo yango déjà etikali ka libale salema ya ona yokumisa nzamba papa ba dossier compliqué ono sasa na problème aya amona loboko nzambe na sako lia ta Mungu ate na bana ne prochaine aliaka Mungu ate mais nzamba papa asalinga ngolo moko lelo comme lia Mungu yana ko tatela monene na ye. Merci beaucoup. Je crois l'homme là cas compliqué maman azobanga peut-être ba caméra azobamba mbangu. Je crois au saké diagnostic parce que tu es un homme de Dieu. Quand il y a un problème, il faut savoir tout diagnostic. Mais bah oui là qui m'a balupango. Bah oui le pango na nani, voisin azaki nani. Voisin wana zaki nganga.
babetelaki ne bagazon et puis moto asambelaka na église nango ezalaki voisin na ye ntango babetani bagazon nganga abwaki mai ya noir ya salite ya kindoki parce que nganga invokaki abwaki mai ya salite mama niatiako na lopango ntango niatiako makolo evimbi ye bake hôpital ya ndenge na ndenge mayeli bakisi abikaka te mama akomi kosumba nde otyoloba azosumba na ndako solo kosumba abebisi ndako de fois alobi te nayebi papa na nga tokende noko nde mpe baye kaka okoma komi molimo emoni makambo nde bandi kopesa baprofesi na bino mama eza banganga mo bezali papa eza so mama bandi kolela nde tobandi bapriere nde bango mama atelemi lelo akomi kotambola nde aza natambolaka normal azalaki na forme attention bapesaki ye bikila aliaka si mungu ataliaka lelo komi kolia biloko ya mungwa e mwana na lobima mwana abalaka te wana mwana na rume na mariage bapesa ye kombo na quartier ndenge otyoloba abalaka te abotaka te c'est-à-dire ata ndenge nini rien matrice te bakundango na boma na mboka na bango na village na bayombe nde nzambe aye kotalisa ngai ntango nzambe atalisika na mama apart ndenge oyobiki epe na mwana moko mwasi ndadi papa mwana yango asali nde bayaki na ye mpe mwana yango azwi délivrance na minute oyo nde mama alobi alati azwi biloko ya libala déjà bazwi libala eza je crois na mois prochain ndenge esala nga mpe mopambola libala wana. Ok, merci Mano Balandi. Je crois que tu as dit témoignage à notre maman. Je crois que maman Zamukolo, maman Zamukolo, il y a blom sous Kubanga pe bon, ils ont un bongo, mais pour moi il y a très bien et pas il y a papa naie pour les mois papa naie molimo parce que à tikele pe na église kuna na bala nyo so tikele église de mbilo bara na biso ke non matana la tuni Yesu Masia et Philippe plutôt akutani na Yesu nde baobetali solo ayebisi Nathanaël abi vient et voit Philippe ayebisi vient et voit c'est-à-dire tant omoni miracle okofanda kimia te betela mpe baninga mosusu pour que miracle ya nzambe esama mpona vi na yo. L'homme de Dieu nayebi te y a un message okokopesa libota na nzambe ezotala yo et puis na numéro no mpe ya téléphone directement na programme nini oza nango naza na programme ya 120 jours 120 jours eza programme oyo nzambe apesanga mpona kobikisa bato en désordre eza période moko oyo molimo nzambe ekitaka ndezona 120 jours à prière et si la ratito banio na mois de juin ekendaka ti na septembre eza 4 modules par jour dans la prière à Tongo de 5h30 à 7h dans la prière à 12h de 12h à 14h dans la de 17h à 20h puis 0h 3h 4 séances 4 modules par jour à tout la ngai plutôt landa extrêmement témoignage ya moi na ngamo église a do témoin na 4 église ari na poma kobota c'est-à-dire à salle matin belé libala liboso za kala ngwe kufa babala ka été mais moi na wana tango une église sambeli pona ye et puis moi na wana abiki pe abali pe azotata la pe bakangaka kobota et na libala na ay kobota aza kuta moi na zo témoigner na 4 église ngai to la pe témoignage wana. OK bani wala to la témoignage et puis na simango to zonga pour zonga pour que to clôturer. naye okutana métier moko esinga bi ata mosusu aza monene espace eza te na kati nga bi espace ezala te na kati ndenge nini mwana nyonso nga yebi mwana mofu aningana naye kozonga nazongi na ndako papa pe asayelinga mpe ka bapriere papa yakomata ngomba mama na nga akoki te bandi obenga pasta osundoli ya simo eponani pasta yaya eloko eza te bovanda kimia asia kobonda nga yebisi mama bobanga nini mama bakoma obenga na mama kulutu babi osoki bakena asikuna soki balobi césarine boboya te bonzima basala ye kaka mpo abika ye na mwana naye kokende nazali mpe na mpasi ya kobota te hôpital ekoma opesanga na un mois nakendaka rendez-vous deux fois nakie na katikati ya mwana ke su na fendi mwana komaka abomba koma okatelanga médecin na docteur moko ayesinga alobi mama tisiko ozobotaka te ngai papa nina mpasi mpe te loko akisi oyo nakie na pharmacie nasombi kisi na mele ayebisi nga ndako eza mosika nga abi ndako eza pena mosika te ayebisi nga abi zonga kasi na boyi mama ye obeyanga abi kozonga te evandaka awana na meli kisi wana avandika awana mama ye kozonga supa do te papa na nga mwana wasa lembi abota docteur yango aye otala ayebisi nga lobi wapi carte no napesi carte na nga lobi yaka na sunga yo atubi nga toli apaki kotika nga na sala oyo babotaka na sali ya accouchement na koti na sala accouchement na vanzi bayebisi nga balobi oyo obotanga bina ye obota me naza na pasi te batie mai ya pasi bidon wana mobimba wana esili pasi eza te babandi kocuba bato pasi eza te nabengi papa ngai papa pasi eza nango te me batie nga mai papa bieloko eza te ntongo okota na vanzi kaka wana
pas exact, bah il la ngabo 6 cm. Oh, yo ça n'a pas cité, mais aux autres pas centimètres les autres maintenant ils n'ont comprendre 6, 7, 8, 9, na 10. Na vandi kande na vandi pas pesate na mona kaka mbamo na monika mwana mbamo bandio yana bandio iso metiana boya mbangu mwana yeo na sama kolo mwana pa metiana ba yeo ya mbangu ba matisi na poti ye kokota na poti ye e komi siko koko aboyi kobino mwana babongisi pe mwana bazwi mwana babongisi mwana bakiba tie mwana kuna banda na vandi kaka likolo koko aboyi babengi ba docteur bazeki na salle d'opération pasta awa si awa koko eboyi me mwana bato asabimaki ne mwana zabiye me koko eboyi pasta kalobi eloko ezata koko koko wana akobima kaka ye moko akobima ne ko vanda pasta sali prière l'air asilisi na vandi kaka likola mbetu deja espoir esilaki na mona koko yango moko ezoya ya moko tsina nime sopani tu yango na lina tato na sama monena papa pona kola mo salei ngai pona kola mo salei ngai yango na lina tato na sama na wewe pona kola merci papa pona kola bana omona ba bébé so 80 quelques bébés mabala nazomona ngape na sima pasi nazalenga binzambe yango wana kaka na 180 wana nzambe pesa ngape mwana ngai pe na 180 wana abima na kati papa sakoli esili kaka la semaine wana ya 20 jours à 2024 na vanda na suka ezaki mat ba mercredi boy na mona papa bande ko sambela makasi biso prière ya makasi mbala mona moni papa yeti parce que zeki na suka kuna na vanda ki papa maboko ya toucher nga na libumo bani ko sambe amemi nga ti liboso na cher asambela ne ko zonga na ndaku ndenge na banda mariage ndena bando yokela libumo na bando kasu bongo te mais ki ko vanda papa selinga service moko na sali après un mois donc binti bwendeni ba vertige na yo kendo hôpital docteur oye bisanga lobi na moni maladi tenga bité papa ba vertige talanga tension est normal abi pour sous ça habité à zape moi ça libala tala ina no eko tala ngati mama oza en retard ya demo abi nazana zemi oza zemi les jours on a l'air kaka yefu oza na zemi na lambi mbango nga habité na ovanda te na ke église na embango na eti ya na église na bandi ko remercier nzambe na kutana pe na ma pasteur na yebisi eli banda ngati ma pasteur ndungu mona ngako na oyeba te me ba esinga oza na zana zemi ya demo na eko zonga so hôpital ba eko esanga babi zemi yango bamisala makasi te po soko sali misala makasi ekobimizala ba menace na eko vanda na bande koteka na tiki nyonso na vanda ka esika moko ngabite na simba kali pambolo nzamba pe banzi zeme zo évoluer ekomi zeme ekomi na 7 mois ekota 8 mois na kei na poti échographie ba isinga balobi mwana o aza kilo makasi a pesé déjà 39 3 kg 400 ngabi 3 kg 400 pe longueur na ngwele ki munene il faut vraiment baluka méthode ni ba kosala mais ko ya na prière ki 8 mois 9 mois esili nyonso nazokota kate na poti ba échographie rien tala libumu ngabi nzambe ko ezani na mona ekutana papa selinga prière asopelinga mai na libumu abi asio koboya na zongi rien ba mama kutu bakomi kobenga na babi asenga obotaka tenga bino mampasi peza te loko be o ezani mwana pe na libumu aningala na ete ndeza ekinde na bando ya wana nde bana baningala na libumu yanga mwana ningala na ete ba otu nanga mwana ningala ngabi ningala biso na échographie azabie azape mwana mbal avandi na azabie mama abi mwana oze mama omi lobelaka na samu te mama mwa botinga bi mwana oze ufate Mungu aza bien mais mwana aoningana te atolali atozuba mba tozobeta na libumu rien mwana aoningana te na yokutana médecin moko esinga bi tango susu aza munene espace ezate na kati ngabi espace ezate na kati ndenge ni mwana nyonso nga yebi mwana libumu fa ningana na ekozonga nazongi na ndaku papa pe aselinga pe ka baprier papa yako matangomba mama na nga ko kita bendo benga pasta osundoli ya simo yopona ni pasta bi yaya eloko ezate bo vanda kimia asia ko bonda nga yebisi mama bo bangani mama bakomo benga na ma kulutu babi osoli bakena asikuna so balobi Césarine bo ya te bonzima basala ye kaka po abika ye na Ok,
Merci tout un témoignage. Il y a ndeko ya mwasi ndenge azali kotatola ndenge bakange kobota na ye l'homme de Dieu quand même musala et monani et puis il y a ba vidéo mususu ba kochango sima place akenda ko tete kuna Bujumbura partout ba kochango to comme presque na suka notre émission mutu sera na cas compliqué numéro na yo pesa parce que mutu moko aola nanga na cas compliqué bana boti bana baolo bate ana cas compliqué bana kepoto amuna bana mute ana cas compliqué ala la amuna kaka ba mari de ma femme de nuit ana cas compliqué dossier ya musala bande côté maté ana cas compliqué ba cas compliqué na besoin pesa numéro no ya téléphone nazolo ba mutu nyonso kolanda prophète Abraham prophète ba cas compliqué ngayo nabi ke sali mikolo ebele bomona kanga te landa moi sa perte de sang ando tanga makila la femme là la Bible dit qu'elle avait tout dépensé ma bika quitté yoka na lobi boye yo mutu za na dossier compliqué oza na Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique dossier na yo ekomi compliqué comment tango solution ezate omeli bakisi maladi otambolaka te ovandaka na kiti makolo pasi oza na libala moko compliqué mobali akima ndako asundola yo bando kenda poto mokanda te eloko te okomi na âge ya 50 ans libala te babengako na nzela te oza na mari de nuit oza na femme de nuit mobali akipako te nzoto mobali etelemaka te faiblesse sexuelle basi bakoma okima oza na mwasi azodécouche libanda parce que nzoto etelemaka te eza dossier compliqué maladi omelaka bakisi bakota bapareil maladi emonaka te omelaka bakisi lokola omelaka te eza dossier compliqué libala esimbaka te dossier compliqué prophète ba dossier compliqué ngai yo nasalaki temps molai namonaka te par rapport à ba mission ba voyage libanda nazongi mpona koyebisa bino ke message eza moko yo moto wana cas compliqué kana yo rumeli benga prophète na numéro oyo nakopesa soki obengi okozwa ngai moko mpe koloba te ke chacun a sa grâce muta na ngolu na ye muta na grâce na ye okobenga prophète ba dossier compliqué je vais prier pour toi nayebi ke nzambe akobikisa yo numéro ya prophète yango 082 28 66 155 082 28 66 155 nayebi bien 082 28 66 155 tika nzambe ya lola apambola église dans les na matete na quartier Baumbu avenue Mwanga numéro 4 et à Mwanga numéro 10 et là où le prophète a planté église d'ailleurs tika nzambe lola apambola. Merci beaucoup de revenir à notre émission. Tika kenza malo apambola mutu nyoso landa ki émission oyo. Je crois l'homme est baka compliqué après si numéro na ye, vous en a problème, vous en likamunyo, vous en ngo s'il vous plaît, contactez l'homme de Dieu parce que nzambe a travaillé na basala nzambe ya solo. Tika kenza malo apambola biso. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.